mokili oyo sayina makambo ebele lisoto kobetela o bandeko ngai moko epesi ngai motuko soit tata moko azalaki na basi mibale mwasi moko akufi kasi bilamba ko lati azalaki te apréféraki ala tsaye bilamba ya mbanda na ye mususu wana mbanda azalaki te bakundi mbanda na bilamba ya mbanda mususu. Qu'est-ce qui s'est passé tangu mbanda wana ye asiliki akosakana te akei na cimetière apindoli ebembe azui la mala ye o la saki mbanda na ye ya quelle méchanceté les kam o so babeteli yo ozomona ezo pesa un peu motuko soit ya ngoto ko beteli lelo na tongo ya lelo. Chéribert Okende oyo akufi ancien ministre ya transport pe député national baboma ke na mutuka epesi mbilinga babanda ekolata bato ba chapeau mutentela bomie nzoka balobi akufi pona makamba lupangu mboko na GB boye alobi biso na mwanda toyebi ke Chéribert Okende akufi na dossier ya lupango. Aibisira Stéphane biso na mwanda toyebi ke Chéribert Okende akufi dossier ya lupango. Botika kolatisa Tshisekedi, botika kolatisa Katumbi, Chéribert Okende akufi na dossier ya lupango. Nalebi c'est vrai. Aibisira eza piste. Soki bolandeli yango abandi ko détailler nga makambo. Soki bobandi ko landela yango bokopesa nga raison. Nalebi OK. To yoka. Lupango aibisinga aux alentours ya GB. Eza immeuble. Totika la kaka la makambo ya kokufa pour vous annoncer que maman na biso mbole veuve ya pauvre papa na biso Lutumba Simaro auti kotika biso kasi mama mbole akufi nini tebe kasaki na kokoso de pateka lupango na yewana o batike papa Lutumba epesi mbilinga tokozongela kaka na émission lelo pona kosolola yango toke de bongo na mboka Luanda epai wapi ndeko oyo alabi azali parisien yaya parisien siko refoulé vrai parisien refoulé azali vraiment na ya poto azana 6 enfants na mikili ba refoulé a osenga aide to sunga parisien Paris en beba qui parisien en beba. Linda o, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobele ngina mobali ya kwiti isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village elle so likambaza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga
soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance et fidélité bopesaka na programme oyo radio Lokole masolo et pa tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo zale koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala yaya soko ebingai. Merci beaucoup. Confiance na fidélité ça joue pas la bino au pesa na biso kasi soko ebingai te babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek lisolo ya lelo ezali bena mokuse to ko umela mingi te beaucoup mona commence que mandaki na cimetière kolongola liputa na ye ensemble super wax hollandais balatisaki mbanda na ye pasi ya batu donc mawe sila na mitema ya batu histoire vrai bandeko et kolelisa histoire o magasa ni mokuse kasi yambo to tena ba histoire tika to développer bongo ba titre na biso o to modi bongo na sommaire. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Lokole télévision 2. Pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tobanda émission oyo na sango ya mawa epai wapi tomoni yango na réseaux sociaux etamboli mokili mobimba mama mbole oyo bayemba okendeke mobembo mbole o veuve ya papa la biso Lutumba watsaki biso oyebeki papa Lutumba azalaki na basi mibale mwasi ya liboso toyebaki na mwasi ya mibale kasi mama mbole nde ayebanaki mingi mpo anayi kubwaka ye mingi mama mbole akufaki na tongo ya lobi déjà epesi pasi ya kosakana te. Moi je me rappelle encore chaque Congo qui était au four et au moulin to banaye komona ba série ya biso wenge les 30 jours préparation ya concert ya clan wenge. Après concert Rwanda, les grands producteurs Amadou Djabi à Tinda Kishaka Congo a kene na mama mbole na hôpital et pas puis mama mbole a na propre makolo bane ko vimba et hôpital ki mukolo déjà mo bangi bane ko poussa na mer. Est-ce que yango mutebomié pendant que à sa maladie on se rappelle que il paraît bana ya papa Lutumba bateka ki lupangu oyo mama mbole abandaye kofanda. Est-ce que yango te mutememie na liwa ba souci wana mo lupangu oyo mobala tikela kiye bateki yango samba ye bisayi akoma ki lokola muto afa na balabala et puis si passe. Est-ce que yango mutememie na liwa te etali bisote wazali makambo ya famille ba musaleka mo analyse mukie moto evitaka ko bomba tu avant mama la ki muto maladi
akombani ya muta maladi boboma yesu avant botula lupango boteka lupango o mobali la tikela kiye sans pour tabo yebisa yango meme na liwate pesi passe ya kusakala te. Donc Maman Mbolé akufi atiki biso. Au nom de toute l'équipe de Radio Le Collet, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, mais aussi à la famille congolaise, les amoureux de la musique, ya Papa Lutumba. Voilà. Maman Mbolé est parti, paix à son âme. Toti Kalakara na makambo ya liwa, ancien ministre transport, député national, Chéribin Okende, pardon, liwa na ye assassinat na ye pesa yi polémique ya osakala te. Ba misusu balobaki Moïse Katumbi de abomiye, ba misusu balobaki Félix Antoine Tshisekedi de abomiye. Finalement on ne comprenait plus rien nani abomi nani. Kasi ba révélation zali ko bimara se ko bimaya to ça commentaire mingité. Ndeko alekaki na itandewike a expliqué. Balobi il paraît à Koufi pona makambo ya lupango mozaka na GB. Ah, ya solo to ya lokuta. Binomoko bolanda. Piste au bozo le belate. Na tune piste nini alobi biso na mwanda toyebi ke Chéribin Okende akufi na dossier ya lupango. Ayebi sira Stéphane biso na mwanda toyebi ke Chéribin Okende akufi dossier ya lupango. Botika kolatisa Tshisekedi, botika kolatisa Katumbi, Chéribin Okende akufi na dossier ya lupango. Nalebi c'est vrai. Ayebi sida eza piste. Soki bolandeli yango abandi ko détailler nga makambo. Soki bobandi ko landela yango boko pesa nga raison. Nalebi OK. To yoka. Lupango ayebi singa aux alentours ya GB. Eza immeuble. Immeuble wana eza ya tata moko. Tata wana avant immeuble là y. Et ça dit que Chéribin Okende aurait acheté cet immeuble. A somba immeuble wana. Ba komi koluka ko bimisa papa wana na immeuble là na bana na ye. Papa asoboy. Immeuble là nga ko bimisa ngene o te biso to sombango. To sombango biso to sombango. OK. Ba tu ya parqué ba ndiko ya. Koluka ko bimisa papa wana. Basambi papa wana longi. Une semaine avant liwa ya Chéribin Okende. Une semaine avant liwa ya Chéribin Okende. Tata wana vandi na immeuble. Amoni kaka batu ya parquet baye na batu mususu aye balobi les hommes ya Chéribin Okende. Batu ya Chéribin Okende. Baye. Batuni bana papa la bile za papa aza likolo aza na chambre. Ba mati wana ba koteli papa. Beta papa tikala la goni papa sali nini akati moto. Kolo immeuble akati moto. Akati moto. Papa akufi. Bana ba mata boy batala ba kuti papa akufi. Papa akufi OK, c'est bon. Pourquoi papa a koufi? Tout ça, nini babandi ko benga bato papa a koufi. Na niveau ya mwanda papa me dit. Albi il y a un maître. Na kotanga komo na ye awate. Aza maître na société moko za na mwanda. Ayebi si bango ke vie biso tozokende. Na Kinshasa babomi beau frère na biso pa bato Chéribin Okende. Mais loko toko sala bogoyoka. Wana makambo bayibi singa lelo na tongo. Mais loko toko sala bogoyoka. Nalebi yesolo ayebi Stéphane. Je blague pas. Et le maître est venu ici. Maître aye awa. Bayeko kunda papa wana. Et une semaine après, Chéribin Okende a koufi. A beti masasi. Nani sikoyo a beti Chéribin Okende masasi. Nani abomi masasi. Abomi Chéribin Okende na masasi. Dossier, il y a le pango. Maintenant, bisika na zoutin na bino siko na banquette. Bakonzi. Demandez
à la veuve Okende. Est-ce que son mari avait un problème? Il y a le pango. Est-ce qu'à Somba que le pango au niveau aux alentours de GB? Est-ce qu'à Somba que le pango kuna? Est-ce qu'à Somba que le pango est un immeuble dans la carte de GB? Question les bossous. Ce qui a Somba que le pango dans la carte de GB, aye bisabango parquet nini bandaki ko yako longola batuana nandako wana. Est-ce que mutu oyo kolo immeuble wana akufaki une semaine avant Chérubin Okende? Ce qui mutu wana akufaki une semaine avant Chérubin Okende. Yaya ndeko oyo asali video azali kolela alobi azali parisien refoulé ya umena na mikili basere babuka kili gale ya kaluji donc c'est fort possible ye musale zaki bakubuka ba legal alobi makambo ebele azana bana 6 na poto donc ba refoulé ayo senga aide bo sunga ene mo ba carton ya bilamba mo loko aboy na yeki muyibi ngaido e kamisinga na ebite qui peut t'envoyer bébé, est-ce que c'est vrai que nous sommes parisiens? Bandeko bazaka na mikili. Est-ce que boye billet? Parce que moi na mikili ata umela na Afrique ya umeli wapi ki mikili ça zanga raté. Mais tant que ba carton, on va tinanga ba carton. Terme wana ba carton kaka ba mikili ça no barango Est-ce que c'est vrai? Bon, so ka na bana mi 6 na mikili. Bana na bana âge nini. Ba sali quelque chose de pour na papa na bango pour na nini. Na ebité tipo aleli. Na ebité donc ils ont pensé nga mutu ko so tala elobeli ya mutu yaya est-ce que mutu pene ya boya ta din ya refa na poto na ebité on ne peut pas juger les gens mais na ebité je vois comme si bon la ndenga mabete bande quoi délinquance mingi ya ba pays ya biso batu ya Mangala Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa c'est comme si bon la ndenga mabete bande ko sa ndenga mabete ça m'a constat na sala c'est comme si vraiment bon tout à 50% bat oyo ba libanda mingi surtout ba kenda ba Europe ba nini kuna on dirait pendant c'est beaucoup mis avec tout le respect c'est beaucoup mis parce que tala makam oyo combat bitumba combat tala ba et ça la mutu moko ta le carapena pesi discours to a lobby makam o mona que muto il est responsable et ça la ka kofinga o mouvement kingande kuna bimi boye pona ko combattre pona pouvoir bazo kofinga mutu pena loba bazaka mukie o ba fear of us mission surtout to mission général na mission to ba diaspora mukie kaka nde to ba comme correct mais ebele to ba comme terre à terre yango wana ko mona différence entre biso na ba agression na biso ba rwandais belé o ba sana la libanda ya poto c'est sur des intellectuels bakenda ka batangi kelasi bazongi mboka na bango yango wana monaka bazwaka biso facilement soki ba di débat kongola ba di débat to angola ba di débat ba argument zate abandi ko swana abandi ko finga o boye bono ba finga kate ba yakana ba argument bon tala siko mutu ya boye on suppose pour la biso ba africain so mutu na poto ata lokola évoluer si côté la bouteille à boy au bengi évoluer dans la poto mais yoka elobeli na yi et aux qui voyou pur et simple et ça va refouler bouteille à boy au regretter pas si yako sakalate yaya li solo ya tongo lelo ezali molaite ezali mukuse pesi pasi ndeko apesi li solo et pas fisto beta li solo oyo ba to ba kanta yango fiction mais salama ya solo bandeko oyo esika li solo oyo salama ba yebi babane ko s'attendre vous que robeta les solo robeta les solo et ko kamisa batu ya kusakalate il y avait un papa boy papa ya kalande bazalaki difficile basala kana mwasi moko papa wana zaki na basimi balé alors basimi balé moko ya mwasi azalaki na mwa katuku bianza oui bolingo ki parate papa lagi bien mais azalaki na basimi balé moko azalaki na mbongo moko azalaki na fayi moko mena ya mbongo teka ndengwa mais bango nyonso mubali na bango kaka papa wana bref toke de mukuse pour ça mukuse qu'est-ce qui s'est passé oyo azalaki na mbongo tema pauvre wana azalaki na zemi komaki à terme 9 mois oyo mususu koto oyo ya mbongo auteke ko zoba mbongo mo quelque part so pa mbongo ebele elle avait jugé bon ya okinotal ba parents na ye
alors akende kotala ba parents na ye bango nyoso to bande ko fana na ndako moko bande ko taka papa ka basalaki bosabi to ndako moko bande ko kalezaki bien ko ndako 6 chambres 7 chambres donc bande fana ba ensemble wana maman on na chambre na ye maman on passe na chambre na ye est-ce que vous commis maman oya mbongo akende kotala famille na ye bon évidemment ayebaki te mbanda na ye akokufa mais mbanda zaki na zemi pendant qu'il y a kotala ba parents na ye mbanda zemi zaki à terme 9 mois à quel hôpital parce que l'hôpital pas bota la chance n'a pas souri donc et puis si mabe complication ça n'a même pas na ye na éviter complication ce qui a nini bo ebi ba série ba covid ba nini ça bilinga hôpital on so ndeni so ndeni ba de ko ki hôpital et puis ça ba complication mama oyo ya mibale oyo ça ki na mbongo penate akufaki akufi na hôpital tanga robota akufi na mwana pe akufi doki le papa a perdu l'enfant et la femme et puis si passe ya kosakana te batu baleli ba matanga ka ndeza ka sikoyo papa n'avait pas vraiment de moyens consistants je ne sais pas s'il n'y avait pas de moyens tout qu'est-ce qui s'est passé alors vous voyez ce qui me royi mutakufi actuellement ezalaka oh non bala très voile so mara voile mais à l'époque na habité bango c'est coutume na bango to ndenge nini bale ko kunda basi africaine na liputa ya solo ya super wax hollandais kaka oyo deke kaka lokola oyo Michael Josh azoko pesa elengi kaka oyo Michael Josh kaka ndenge oyo Michael Josh azali bongo ko teka na 95 euros ya pamba et kosila ti dimanche alors kokende ko si ko luka super wax ya kokunda mwasi et ko baki mwa bilinga ko luka mwa cher oh le papa a kadisi que oh kasi mwasi nanga liboso azaka ba super wax ebele et ça déjà famille y a pas de souci et ça coûte na misus oyo na la tate alors to zo ngokuna a côté na chambre a luka juste super wax on na ba la tate a juste super wax moko azuna ma blouse moko bien kaka ndezaka nan atongisa mais alata nanu te bazu yango balatisi mo woi très bien bate baleli mo woi kaka ndezala te soki mama kufi na mwana bakotsa bakona sorkei moko bamemi mwana kaka ndenge ezalaka coïncidence jour oyo baokende kokunda eza jour oyo mama ya liboso aye kozonga tanga zongi akutani na matanga avant ye aye kudu retard bake déjà kokunda tant bake kokunda batu bazongit ye tanga zongi na ndaku il y a des gens qui sont méchants je vous dis méchants la méchanceté même jour ya histoire vraie kaka ndenge zalaka buso non en tout cas to luka ke lamba mona ni te kutne ele akutu mobile na bino apesa ki wax moko ya yo oh mobile apesa wax yanga a côté na chambre a fuya wax nanga moko taka ba fleur liboso boy la toxa libaya wana préparation pour la tango ça bala bino yango to kundeli mbanda na yo abi comment ça avec quelle permission et bandi ndenge nini chambre na ngai biloko na nga valise na nga ofungola ozo elamba oya ngai okelo kopesa ye alata mais ye azali mo wei faya ba kuna super wax ba coutume zaki on n'avait pas le choix abi aïga pas fuki ya kosakata siliki mobala abino ya pas de problème exacte que bazwaki yango nanko et que ba kozonga satete possibilité de resomba super wax ezalaki na luti ngai na fin du mois na kozongela yo super wax na yo ya même couleur ba kotongela yo et puis on va finir au kozwa eloko na yo na boyi na dinga super wax na ngai pesa ngai super wax na ngai oh tout le monde la lobby trop sikoyo et puis ce qui peut canabe moi je comprendre ça na kwiti to nini on a déjà enterré quelqu'un surtout ça nini mbala ya binaye ah bon ça là oh ça là na so msoke na kufuta oli ko kango te was kende ko zwango na cimetière sika zalikas oh na kende ko na cimetière sika zali zela romona papa Fiston le kola ma seki isola ngo seksanga makasi bandeko eza na batu mususu ba na mukili otaba baka il y a des gens qui sont des fils du diable ou filles du diable ba na raison histoire vraie bandeko
bako isolo o bazo ba okango ba okamo est-ce que okomi Papa Fisto mama wana azwa pau de pau abimi abizela bokomona batu ba parce que ba uto kuna ba musu bazolia ponduka lesa ka ah ça eloko mote wala za ba magali ba no buloko ko mangali o ba grimace abimi pa kei abimi akei ba ba tikal na bangote siko bamoni 1 heure du temps 2 heures du temps 3 heures du temps batu moi ça dans mon naté ba 4 heures du temps dans mon naté qu'est-ce qui ne va pas oui ba mikolo bazalaka toujours sage mais moi ça magina pao bon yesikoyo pa wa sala ngonini akeko kundola mbanda na ye abimisa ye to sala ngonini aboto na lamba na ye c'est impossible tango ple sala maka batu tu bandimaka mais toujours les batu oyo bazalaka na moi makanisi ya malamu abi mais c'est wana ndenga salaka wana asalaka na ba petit na ye moko boye akosa la pes scandale pa moi ata mutu ya mabe boye makambo o basala DJ Arafat na Côte d'Ivoire ba chino ba kele ba pindola bemba DJ Arafat ye asa na bana ba groupe ndengo wana basala ata ba bana ba voyou asa na ba shege na yeko ba voyou na ye ba kosa ba événement est-ce qu'il y a pas moyen to gete na cimetière chose grave Papa Fisto. Moi si on attend à quel cimetière si comme vous voyez ba ndenge ni que to bi solo wana to komesika wana moi si on attend à quel cimetière nga peto ka betelenga solo na be pesinga mutu ko swa yeta ba kana ko kunda asala gite ayebi tombu wana ndenge nini Papa Fisto soki mutaza demo asala misala mabe ezaka mystique. Moi si on attend comme na cimetière esika oyo bakene ko kunda atuni watu wa cimetière ba ko kunda boye et était à décrire oh asana ni asana ndeko na bakundi kuna tango akei amoni bani bataka kwa ko bene ngoyo ça va oyebi ya cimetière ce que dans un pays organisé local en Afrique du Sud ba pays mususu yo ba mona pa ou ba lo chumo le sika bakundi déjà derrière na fait awa tracteur de so paramabele tracteur et chumo so ba tse cercueil tracteur so ba belé et sopi aller benda moi si wana tango ba la kisi wana mutu wana akei na ye abandi ko déterrer pas opérer zo déterrer azo déterrer a chumoli amoni cercueil siko mutu akabeta di solo mutu oya iko la kisa sika wala musala la cimetière wana amona ki ngoma suspect siko tanga mwana musika muta ochumo la boye abangi pe mama akoza la mutamisa mabe alinga ya tala mouvement na nini oyo mama alinga sala rituel ya bake nini oyo parobi ezande gonayi est-ce que mama oyo abosana ngelo côté to bakuna ngende ko yene loko yango nga récupérer aba otala ndeko wana abatami ya cimetière otala mouvement mama wana chumola yo mwana mwasi quelle force ya kopinde no abele a chumoli libulo sili a fongoli do cercueil a jupe na kuta fongoli cercueil a longoli mufinuku sikoyo taka longoli mufinuku bwe libulo no ezalakati asai lokola angumbalala akotisi liboko batamutera bazali bandeko mama wana lalaki na mwana ye azaki ya olala bate mwana na liboko na ekaka nde ezalaka lui ndeto balangeshi donc akotisi liboko azobenda liputa na ye po liputa donc so abendi liputa siko esa lokola ebembe siko badi ko tourner siko boye est-ce que vous comprenez abendi liputa tanga abendi liputa siko abendi so bendi liputa kangamaki bakangaki yango bien na singa ole ata kita pena do afungula pena po bakangaki na singa ipare ya zo benda comment on benda siko liputa wala zo benda liputa on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé wala mutu oya cimetière mutalo loba mbala moko ye mwasango adindi siko na libulu adina libulu la kata cercueil wana tanga dindi wana siko
ya ota la musika et pesi siko trouble et pesi ko banga tanga dini siko mutu akimi pa kele ko benga sikoyo ba masa mususu tala makambo oyo esalama pendant ce temps là c'est bino kuna ndako ba bino moi je ko ouvrir la beauté impossible quelque chose peut se passer ba zui mo ba tout quelque ba tout comme non to que la cimetière surtout kuna to que de la qu'est-ce qui se passe tango ba tuana ya famille na bango na mobile na ye mobile na bango bien sûr na ba mikolo mususu na ba jeune ba ye ba compte na cimetière tango ba koti wana ba bureau mbala ba ko ye mutu wana avani koloba ba kena bino bino mo to kunde bebe siko tala kutu be mwasi moko yaki awa alobi azali ndeko ya moye consomme mais tala manga na moni abali ko chumula o chumula azoko kota liboko c'est comme ça ngao bende loko la kati mais akwei la kati ya ninyo akwei na kati ya tombu wana ngapera bangi bona kende kunde zate babali ko kende bakei tangu na musika so bazo ya sikoyo webi ndio to bachuma libulu za mabele pemene matawana tangu bazo na musika à quelques 30 mètres 20 mètres moko boy bamoni mwasi oyo bakundaki na bébé avandi na mabele wana na tombe na tombe en fait na mabele oyo libulu na yo wana avandi azoko melisa mwana libele vivante. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, si il y a avant de mais est-ce que et pesi bango mutu ko soa tango ba pusani pembeni ba moni mwasi oyo ba ndeko kunda avant de omesa mwana libele ye mwasi oyo ya mutema mabe oyo ya mbongo ba moni ya kwei na kata cercueil nzoka tanga leko benda wana abuka ni kinkingo za ko bukana akwei na kata cercueil kao akufi lisolo epesenga mutu ko soa ya basali échange ya kokufa histoire vraie batuni mwasi wana siko oya la muki ya ezana batu babanga raté lobi toto bata bino lisolo chez une fille oya Cape Town oyo avanda la mobali ya Zimbabwe ya kufa babota na bana azaki na maîtrise talaka masolo de benda ka solo batuni qu'est-ce qui s'est passé yem da ko expliquer hier bade ko benda ngandenge nini abane ko benda ngai comment pour la longola ngai liputa ngapela comprendre te akwei wana na bimi awa est-ce nga na kufaki nga zaki na nga ya kolala oyo yo ngayo ozalaki ya kolala omona ginini ono ngala bade ko kende na otabu wana mwana ngala ngoma moko boye na kutani la koko na biso moko abino yo no gali awa yo okoya kotote yo fozonga baka mukitobona mukilo pene ya osakana te koko na biso atindiki ngai na se retrouver mamako ngana fandi likolo awa na ebita cimetière na osa nini awa papa Fiston bazwa mama wana bébé na ye bazonga na ye le monsieur continue à vivre na mwasi wana et puis qu'est-ce qu'ils ont fait mwasi wana ba benga bazui ba kena na l'hôpital oya koyaki babino elle est déjà morte. Ça l'échange moi si wana bakunda ye la place ya mbanda ye mandazonga tilelo iso salami ba 3 ans passés tilelo moi si wana na mwana azali mwana akoksi ba 3 ans et demi yaya mokili sana makambo bato mokili makambo minga na lelio mama osomona makambo tala lisolo ya mukuse to bomela kiyo toloba nini eloko ni ebomi mama wana avec l'esprit de mort mutema mabe tonini degré à mutema mabe yaya bakundi mbanda lamba oya yo problème ezate mais basi bakundi mutu ata kutu bakunda kité ata kutu za ki wala bino il faut bakunda ele lamba coutumièrement super wax hollandais ozanango okopesa kaka ata pona soni wala pona mbala moko tomona kayango soki mutakufi akoma kaka mutu malamu yo lingite mutema mabe oboyi tala siko conséquence olanditi na cimetière okiko pindo quelle force ya esprit de mort mutana obenda ye to ba koko ya mama wana mususu wana mutana obenda ye esali ya kufi ba remplacer likambo lisolo eza un peu moi ils ont pensé ngai mutu ko soit ngamona comprendre ngote passe ya ko sakana te ya
tosuki na biso ala iso lelo ezaki mokuse ndengo wana. Merci na Chris Lariz réalisateur ya émission oyo Chris Lariz Pelende. Merci na Winnie Lariz Pelende assistante na ye. Merci na Claudine Lariz Pelende, mais aussi na Joseph Lariz Pelende, Miguel Lariz Pelende. Parce que bon soir au four et au moulin pour l'émission à Lelo et Salema. Merci na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Coordinatrice ya chaîne Oyo, Radio Locole, TVA à tous s'abonner. Tous s'abonner, tous s'abonner. Yo moudote la biso. Soki solo zali benga biso pesa liso na ya soko bengi biso zu biso te ko bitu musamate tika audio ali so to ko bete ngo kaka donc to bete ngo est-ce que okomi c'est que bien ko bitu musamate ya masolo to beta awa ezala masolo o bino mo pesa biso pona ko bete ngo pona ko nuire ba tuté mais peut-être pona ko sunga sika de kwa kwei yo okoyate sika pene kwa telemaki yo o telema ndeko mo benga pa fiston yo beta ka masolo ko bangisa ko sakate zo bangisa forme so na yo papa mama ezalinga ete bino mo pesa masolo to beta ka masolo nyoso tu tasikabu to beta le solo ya ndeko dolit oyo aleba tumbongo na mikili ya mpoto atongola mandako to beta ngote to beta ka nyoso tu est-ce que okomi c'est que bien portez-vous bien on se retrouve dans les après-midi pour la numéro sur Radio Locole Masolo. Chap chap et tchara. Radio Collective fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya ya auquel États-Unis d'Amérique okokuta penadoki esika ba classe penadoki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo kotika na site soko lingi ko somba olingi ko sala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebilo site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa o boyende bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talibre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au gros besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga Radio Locole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tika to ba ambiance sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba mekaki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo eza waterproof. Mais vous avez fait l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. La sokolo na piscine. Pourquoi tout ça hiver
Ce tu as été, vous pouvez plonger dans la piscine, mais mon monte pas ngoyo. Eh, ça ebele ya kota na site wana, kota na site commandé. Ceux qui comprendre était benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Ya ko benga été pour na osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur le comprendre, sur la possibilité de comprendre, sur le site, au commande, nyon surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Ya, n'a pas lunette. Eh, Mike Josh, comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Lunette, Mike Josh. Ya, nyon surtout, au sein besoin, ya ko data, les alliés na Mike Josh, atayo moko. To supporter, ya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to kocha to kolakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so takala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de côté télévision azala ka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo ça la kaba wax hollandais ça la kana Hollande yembo ko Mike Josh à aux États-Unis mais as actionnaire problème té alors bande ko babenga kebele bande comme ça personne qui commande on a ça na besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso en gros. Ce qui osala moyen ko somba en gros te bandeko. Soko pesi order wana to pour ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko besoin en Europe, besoin en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba Congo Brazzaville, boteka kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong. Auto en anglais fait fake originalité. Somba tekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils pour na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.